Grand merci à vous tous qui nous suivez, surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là et surtout quand il faut parler de la République démocratique du Congo et de ce qui l'entoure. C'est un plaisir pour toute la population et merci de votre fidélité à Congo Live. Pour ce nouveau numéro, nous sommes là avec Monsieur Joël. Il est l'un des cadres, il est l'un des communicateurs, comme lui-même aime bien le dire, de indépendant, communicateur indépendant, mais il parle beaucoup plus de Jean-Pierre Bemba Gombo et défend ses actions. Pour ce nouveau numéro, il sera question d'éclairer un peu l'opinion nationale et internationale. Pourquoi Jean-Pierre Bemba s'apprend-il aujourd'hui à Joseph Kabila Kabange? Et nous avons vu comment est-ce que le PPRD a répliqué pour dire Jean-Pierre Bemba racontait de n'importe quoi. Et l'FC, à travers Corneille Nangaa, a aussi attaqué Jean-Pierre Bemba Gombo pour dire sa rébellion, c'était pour piller, voler et tuer. Et de l'autre côté, c'est le communiqué aussi du MLC. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux personnalités politiques, Jean-Pierre Bemba Gombo et Joseph Kabila Kabange? Est-ce un conflit qui date après les élections de 2006, où on a vu Jean-Pierre Bemba Gombo dire qu'il était vainqueur avec plus de 50% de climat de Kabila? Est-ce c'était puisqu'il a été jugé par la CPI? Que se passe-t-il réellement? Monsieur Joël, qui est communicateur indépendant, défenseur de Jean-Pierre Bemba, va nous illustrer et aussi discuter de ces grands sujets, les retours annoncés de Joseph Kabila Kabange en République démocratique du Congo, précisément dans la partie orientale. Il est déjà dans nos murs. Bienvenue à vous, Monsieur Joël. Merci, mon frère. Merci à tous les auditeurs et merci aussi à Jean-Pierre Bemba Djarma. Nazo kosa mwamba lili kobanga ezali ozobanga to température ça va. Bon, est-ce que glycémie ça va, température ça va, maman c'est bon. Ndeko na yebisa ko toujours que pona kobanga d'abord na banga la terre, pona zali moto alobaka vérité, et vérité etikala la vérité. Donc kobanga babangisa ke côté. Na yebisa ko tous les jours na zala déjà ke. Donc ke ko yugo ya te kobangisa ke ko taloka. Jean-Pierre Bemba Gombo to kota maman na kati le sujet on a azosala actualité mikolo oyo to moni kita o akomi o alobi yo défendaka Jean-Pierre Bemba Gombo azana problème ni na Kabila. Qu'est-ce qui se passe entre Jean-Pierre Bemba Gombo na Kabila? Est-ce que bazowelela ekolo to bazowelela mwasi? Bon, Jean-Pierre Bemba na Kabila, Jean-Pierre Bemba zalaka na problème na Kabila te. Le bande Kabila zalaka na problème na Jean-Pierre. Yem tabani ko attaquer Kabila. Ya bandi ko attaquer Kabila te. Ya attaquer Kabila parce que Kabila ya kana ba Rwandais ba balkaniser mboka. Siko Jean-Pierre Bemba lokola zalaka patriote. Lokola alingaka balkanisation te. Lokola Jean-Pierre Bemba alingaka mabele na biso e kabwana te parce que c'est même dans la Bible. Bible bakufela kaka likambo ya limite. O babengaka ngo ndelo mabele. Tango bakabolaka mabele, Jean-Pierre Bemba azalaka te. Mais mabelo ya biso ya ba Congolais, il faut tikala ya ba Congolais. Yango comme azalaka patriote, alingaka te ke Rwanda o ezalaka pe Congo. Rwanda ezalaka mwa eteni moko ya Congo. Bazwa lisusu mabele mosusu ya munene kwa ba Congolais ba perdre ba place oyo ba matière première ezali. But l'objectif pour Jean-Pierre Bemba akufelaka yango wana eza nango eloko te aboya kaka ke mabele na biso ekende pa bangula. Est-ce qu'il y a plus congolais que Kabila? Puisque Kabila pas défendre mboko, Kabila peut a dirigeant mboko pendant 18 ans, alinga te ke mboka eza l'agressé. Pourquoi est-ce que lelo ya zo attaquer Kabila? Azo attaquer Kabila pour les multiples raisons. C'est ma raison. Ba raison azo attaquer Kabila entre autres parce que Kabila azo soutenir ba Rwandais. Oui, Jean-Pierre Bemba ce qui n'est pas encore démontré, on l'accuse, mais ce n'est pas encore démontré que non, mais ça c'est noir sur blanc. Si on parle de Nanga, on voit Kabila. Si on parle de Kabila, on voit Kagame. Ça c'est noir sur blanc. Et pour combat on a Jean-Pierre Bemba. Vous accusez sans preuve. Hein, non, il y a des preuves. Combat on a Jean-Pierre Bemba, ça c'est quoi? Avant on s'en a depuis Kala. Et ça, elle est loté.
Tango bato babengaka Jean-Pierre Bemba rebelle, ngana bengaka Jean-Pierre Bemba nde libérateur. Jean-Pierre Bemba za rebelle. Jean-Pierre Bemba c'est un grand libérateur. Oyo aboyaka bankanisation salema. Oyo aboyaka ba James Kabarenge. Kabare besoin kabare be. Comme ça ba Rwanda na quand même na ko prononcer ngote. Baboyaka bango ba ya po ba balkaniser Congo. Na guerre ozalaka ya AFDEL yango monaka Jean-Pierre Bemba asalaka o babenga kango légitime défense. Moto a côté lion na ndako alingi abundisa yo yo sikoyo il faut se défendre pour obenga na monguna. Yango monaka bandaka ngona AFDEL contre AFDEL ezalaka parce que AFDEL a installaka ba Rwanda kota bomaka bato aboma bato te bango ni moto yo kaniso moto yo obundisa na ndako na yo. So ça la défense légitime défense ezani il faut pas agresser. So ko agresser était solution ko zo matin. So ki le Jean-Pierre Bemba agresser ka te mais lelo na Équateur ko bilanga café. Po oyebi bino nyonso ke bango balobaka il faut ba bombarder Équateur balo na café. Muzo alobaka ngote. Mais Jean-Pierre Bemba tango a défendre. Tango Jean-Pierre Bemba aboyi ke mboka ezonga bilanga café. Yango monaka suite tango Jean-Pierre Bemba abengani ba Rwandais. Na époque wana yango monaka suite Jean-Pierre Bemba bazolo ba non yepe abenga ba Ougandais mais biti ya Jean-Pierre Bemba ko benga ba Ougandais yo mona déjà na mixage na brassage ba Ougandais bazala na mboko te abenga ba Ougandais ne ba soutenir ye ba bengana ba Rwandais oh ba inona ki mboka et puis même opération pour Jean-Pierre Bemba zo sala lelo so que moni Corneille nanga na équipe na ba kombi loba pour Jean-Pierre Bemba za bouclier pas chef de l'État. Pour atteindre le chef de l'État comme Jean-Pierre Bemba il est là, c'est pratiquement impossible. Pour Jean-Pierre Ayebi ba tactique na bango. Non, bango bazo attaquer bino puisque comment est-ce que yo moko sala rébellion? Obama batuna kisangani. Mais lelo ozo telemela bato pe bazo revendiquer ka bloko yomo puisque Jean-Pierre Bemba revendiquer il a dit c'est pouvoir le pouvoir qui était c'est qui Kinshasa qui pouvoir moi illégitime, qui pouvoir mabe yango e pas attaquer. Bongo akosaki. Mais bango pe balobi pouvoir Kinshasa illégitime. Pouvoir Kinshasa illégitime bacha Rwandais nan. Mais à l'époque on a Isaac illégitime effectivement parce que Rwandais azalaki comme chef d'état-major. Est-ce qu'on a Jean-Pierre Bemba akosaki? Jean-Pierre Bemba on a ko défendre valablement mboka. Jean-Pierre Bemba bandai ko bundisa ne bato e balingi ba boto la biso mabele. Peu même opération au Jean-Pierre Bemba zo continuer nango yango epesi bango trouble. Pour avoir atteindre Kinshasa awa, il faut tout déstabiliser Jean-Pierre Bemba. Mais ko déstabiliser Jean-Pierre Bemba za facilité. On a za mobali. Bino mo boyebi ke te wana za facilité. Bon na Jean-Pierre wana ga boete. C'est un guerrier. Jean-Pierre Bemba oyo ko lokote makolote. C'est un équatorien, on a une sarabino que ba équatorien bazala ba fraternité. Yango moni sikoyo ba komi na suka. Rébellion wana ba komi penza na suka ya makambo nyonso. Et comme ici bango sikoyo mal à l'aise, bazo mona sou moyen ko progresser te, bobo la ekoti bango, ba komi ko senga ba mbongo par-ci par-là. Bango na Kagame bazo sur le sou bien te, pa Kagame a eu et bela ba sanction, c'est grâce ya président Félix Tshisekedi bazo travailler en très bonne collaboration na Jean-Pierre Bemba. Bamoni lelo Jean-Pierre Bemba sali sensibilisation. Ya bato ba ke ba kota na armée, bato ba koti na armée, ba changer même na bango système. O bango ba Rwanda ba ko contrôler Congo. Siko armée ze sous contrôler te na ba Rwanda. Yango moni ba komi ko libérer même na ba mboka. Oka yo moko walika ba kimi bango moko ba zone. Batikeli FARDC ba côté. Pour système déjà changé. On a bien un changement de fréquence. Makamo ezo le kasiko eza changement de fréquence, yango comme ici nanga très mal à l'aise pour Bemba azali un patriote o azo bundela mboka azana tina teke mboka na biso e kabwana alingi bomengo na biso Congo ba congolais ba bénéficier. Jean-Pierre n'est pas un rebelle, mais Jean-Pierre il est plutôt un libérateur. Mais pour Rwanda bazoya Jean-Pierre Nazo combattre ba. Oui que nanga pas zo binga libérateur, nanga pas le besoin ko libérer mboka na dictature
ya Tshisekedi na complicité ya Jean-Pierre Bemba oyo akomi ko créer discrimination ya ko attaquer ba Swahili. Non, c'est faux. Soki moto alobi ba attaquer ba Swahili. Awa na mboko oyo. Je mets ma main à couper. Bato bazali majoritaire na ba entreprise publique, na misala ya l'État, na bisika nyonso ce sont ba Swahili. Balongola déjà nan. Pour attaquer nde yango wana. Parce que le président Félix a le pouvoir à révoquer bato wana. Mais ba révoquer nani? Bazali ba secrétaire généraux, bazali ba grand monsieur, bazali ba directeur partout. Na ba service nyonso okuta ce sont des ba Swahili. O abengala bango nani? Cela prouve que bango nde bazoluka balkanisation. Schéma na bango ezali. Omoni siko Kabila a annoncé akokota na Est. Alingi akota na Goma po ayati aluka moya facilité bakota na Lubumbashi po ba déclarer kuna république, a s'autoproclamer président de la république. On a ba schéma na bango. Mais ko simbate, tant ko s'autoproclamer président de la république, ba sous ba James Kabarebe, ba nani ba Rwanda ba positionner bango ba chef d'état-major, ba nini ba yango zomona le libérateur Jean-Pierre Bemba zo telemela yango catégoriquement parce qu'il y a une balkanisation Kabila alingi mixage na brassage Kabila n'a jamais parlé ya balkanisation. Pourquoi bozo accuser que le baké Kabila dans la bit na objectif na bango yango wana même na mindele ba reverser bango yango zomona ba sanction ezo tomber chaque jour soit ba sanction ezo tomber eza pona yango et puis na confirmer OK et kolekate parce que Jean-Pierre Bemba za mobali mosusu moto wana Bemba azali omaka ne bobenga ke German ko sekane za na no rare parce que azwa mambo tout au sérieux. Est-ce que Kabila zo bang ça été Kabila bangi seneni yo moni neka bango kuna bakomi biloba lobate nanga loba Kabila loba soki effectivement nanga la moto a Kabila te Jean-Pierre Bemba ba attaquer nanga te ana ko loba mambo Kabila poni nanga lo yango nazame azal préservatif que motazo protéger Paul Kagame na Kabila nanga réagir par rapport à rébellion a réagi par rapport à propos ya Bemba o ya condamné qui rébellion azo le Bemba comme rébellion ne pas réagir abi mais yo zo condamner rébellion c'est pas le mot pour ça la rébellion ya salara rébellion te ya salara de légitime défense ya bananga des rébellion ya bananga ne motaza rébellion ya Jean-Pierre Bemba zalaka nde ba rebelle ba kotelaka mboka ba Rwanda ba kotelaka mboka po ba balkaniser ya sali légitime défense ndenge balobaka ba okomisa mboka bilanga café ya sali légitime défense à protéger mboka Jean-Pierre c'était oui Jean-Pierre Bemba c'était un patriote pour asalaka légitime défense à l'époque pour na ko protéger mboka que éviter balkanisation que éviter brassage et mixage au côté la biso na Congo pour ceux qui Jean-Pierre asalaka boete asalaka légitime défense wana te mais lelo mboka ezakaka sous Rwandais malgré infiltration et salima malgré trahison mais Jean-Pierre Bemba asala légitime défense mais asala rébellion te contrairement na bato bazo sala rébellion bazoya neti bananga Jean-Pierre nda boya ba Rwandais bako donc wana na droit ezali légitime défense c'est moto alinga kotelo na ndako il faut bundisa pour akel oui OK wana elobi wana elobi cependant batu ya PPRD balobi yango Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas une leçon ya kolobela sur non il a plusieurs leçons ya koloba quoi il n'est pas rebelle et puis pourquoi kobenga Kabila Kanambe cependant tout le monde connaît lui-même Jean-Pierre Bemba Gombo a travaillé en tant qu'agent à Kabila puisqu'il était vice-président il savait que son nom c'est Joseph Kabila Kabange pourquoi ko appeler ancien président na Kombo ya Kanambe moté qu'on a manqué peu respect non yo lobiga kaboy OK yo non Jean-Pierre Bemba zaka agent ya Kabila te Jean-Pierre Bemba zaka agent ya Kabila mais ba travailler ensemble ezalaka nde ba négociation ezalaka consensus ba mi décider que bango nyonso ba vanda autour ya une même table ba solo le Jean-Pierre Bemba but un objectif na ye ezalaka légitime défense pour ba benga na ba Rwanda yango ndimanga ko travailler na réseau ya paix et puis rébellion si là yango yanga ko travailler pour après ko ça la légitime défense après avoir
koboya ke Équateur comme bilanga café. Après avoir koboya makamba bango nyonso ke ba Rwandais baya. Yango moni Jean-Pierre Andima ko ça comme vice-président malgré ba malaise ezalaka. Yo za vice-président mais président de la République ya banga. Président de la République azo lukaka na makambo chaque jour. Yo moko ebi suite et fait à makambo wana. Jean-Pierre comme azalaka honnête tango azwaka ba Uganda mixage salema mixage na brassage salema ba Uganda. Bon. Mais pour lui les lona armée na biso ba suspectaka ba Rwandais. Ba Rwandais bazalaka mo panzo na mususu. Mais Jean-Pierre comme alobaki non ba Uganda boya bochanga nde poids pona benga na banguna. Tango poids esili ba Uganda bozo na mboka na bino. Bazongi. Et ce conflit Jean-Pierre Bemba Gombo, et après l'élection 2006, a supporté tes échecs, mais Kabila gagné qui? Est-ce que Benda na comme Nzambe la échec? Boni ndeko. Azamwana Congo boni. Mais Kabila gagné. Jean-Pierre Bemba gagné quand sérieusement. Jean-Pierre Bemba gagné les élections de 2006 na niveau moko na yebi façon encore le bananga gagné l'élection na terre. Jean-Pierre Bemba doit au moins 95%. Ba pourcentage on a mosu ya bango za rande ya lokuta. Comment quand ndelo nanga comment ko bisa vérité que akoma ko loba biloba loba président Félix Agayate za rande nani Fayulu. Siko na ndenge penda sort pas ya nangwa neza de biloba loba. Pas président Félix a gagné auto prouver sur noir sur blanc na 2023 wa abeti bango dada. Mais sur on ya Jean-Pierre Bemba gagné ya solo. Après bazui ba pesi Kabila repesi. Yo bosani mameleka na Kinshasa. Ozamwana kinu et bien bien. Jean-Pierre Bemba c'était leader. Jean-Pierre Bemba a ça la rende légitime défense. Bokote la ngai na moka na ngai te. Est-ce que le objectif est-ce que le loko tikati kofi ona Kabila andi makamem que wana yaki président na e to cha makamna se a facilité dialogue puisque batwe et loko pe bazolo bangwana Jean-Pierre Bemba zo attaquer Kabila mais nini Kabila kondimata ko solo la pona kimie zo na mboka. Donc Jean-Pierre Bemba zo attaquer Kabila mais Kabila zo attaquer Jean-Pierre Bemba te. Yozo ka ba propos ya nanga te ya préservatif nanga. Ozo ka te. Et ça va attaquer Jean-Pierre Bemba. Et moi, Jean-Pierre Bemba a attaqué Kabila. Nous avons répété que Jean-Pierre Bemba a rendu légitime défense. Que moto à côté lui, on a quoi il faut défendre pendant qu'on avait qu'un été. Il y a un rôle Jean-Pierre Bemba a ça. Il y a un rôle il est na rebelle voilà. Pas ba ebi que tant que to kende kuna to kotate Jean-Pierre Azawa. Il y a il faut surtout s'acharner, tout inda ba journaliste ba fingae. Mais Jean-Pierre Bemba reste identique. Jean-Pierre Bemba reste constant. Jean-Pierre Bemba imperturbable. Et Jean-Pierre Bemba a continué comme ça la légitime défense. Est-ce que vous avez possible le tomoni ba fan sous Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi, Kabila, ba fan ba lobela makamamboka? Est-ce que Simba Pona kovanda kolobela mamboka d'ailleurs Jean-Pierre Bemba c'était un pacificateur. Jean-Pierre Bemba lingaka toujours unité. Mais comme on a un mot lingaka balkanisation te. Kovanda ko solo ba kovanda ba solo. Suite à ce que zaka bon ba Rwanda bozonga na mboka la bino. Ba Rwanda bazonga na mboka la bango. Et puis c'est tout. Mais bah si bisope azo échoué ba PC ministère de transport azo kokate mais yona ka kolobela Kabila côté transport ba mbouteillage tout monde qui awa bato kutu inondation selemi Jean-Pierre Bemba Gombo azo kokosa tel côté ba communiquer comment non ba futa koleka kolongwa beach mobile tiokoma na aéroport ba futa ba $150 na pirogue monsieur ba $20 Jean-Pierre Bemba Gombo na transport zo kokate mais yé makasi nyo surtout kaka kombo Kabila. Non, ça c'est faux. Il faut tout le la vérité. Jean-Pierre Bemba na transport tant ayaki a commis na transport alors on moko zaki bisoute. Kongo roi ezekufa oyebi. To lo mwe wana na mama Kongo roi ezekufa. Ata permis a pambe zaka le subanda esukoteka te. Les Congolais vont circuler sans permis de conduire. Donc, sans permis de conduire. Donc, Congolais ont vu qu'on compte à Bina, Bina, na balabala. Mais aujourd'hui, grâce à Jean-Pierre Bemba, permis est cher.
après ça on industrie sur ce bassin ngo cher il mo zoli mbongo ba Congolais ya za kuna kutute ya facilité kaka po ba Congolais bazwa identité ya ba banga te ya za kana ba copie te président de la République déjà aïbsa nono a c'est blague Jean-Pierre za kana ba copie wana te yo Jean-Pierre Bemba akota na copie ani Jean-Pierre Bemba ne grandi na mbongo au moins ngana yo bo ndenge ta musunga na souffrance Jean-Pierre a vu na souffrance te Jean-Pierre akuta déjà bandako Jean-Pierre akuta déjà ba mengonyoso soki akota akutu masolo a Congo ezali ne pas aider Congo que balkanisation et ça les maté asalaka légitime défense ndé na lobaki Jean-Pierre akuta mbongo asala mamboto asala mamwana il n'est pas pauvre il n'est pas malheureux asala nini lisusu yango na yebisu yo Jean-Pierre atomboli transport akutaki esprit de vie programme gouvernemental esprit de vie ekufa mais lelo Jean-Pierre auto kobimisa 450 bis pona ko sunga ba Congolais batambola malamu akutaki ba masu ekufa lelo ba itebe kokolo ba gungu na banini bazo réhabiliter ngo malgré azo s'occuper na makambo ya Est la République mais azo s'occuper pe na makambo ya transport akutaki Congo Airways ezate azongisi Congo Airways na circulation a bien pe lisusu na Air Congo okutu ezomona na tena nzela des avions ezosala kutata mosala moko te sala ka ça fait yo voyage ka so te bakosa mokonza mboka bakosa mokonza mboka na ba projet voyage kala pour les gens qui même aéroport Njili on remonte na place moko bakoma Air Congo uniquement pour na Air Congo ils ont une initiative à Jean-Pierre Bemba comme un problème que mais au comment la passager ça zokota ezokende ba mbujimai ba mbandaka ba kisangani ba tout Air Congo wana pesa la vol moko chaque jour ezala na rupture te ça c'est grâce à Jean-Pierre Bemba na niveau transport à ce qui concerne les embouteillages les loyo tout le monde a ba système ezali instauré et belé pour na kodukaka ka embouteillage ici tout le monde a les lois na batango bokola mukabo sans cynique boy tout ça c'est pour éviter les embouteillages ezali que ville à Kinshasa bato ba déborda chaque ndako eza na motuka tu oyo linga motuka ne bima pe ya moninga bima tena net ya yo na moni ona sia il fallait ya makolo ton ndima yo okolinga kete ngana ke makolo mais motuka moto mshwa kwa ville comme muke population batondi ebele et puis chaque parcelle eza na voiture ou bien jeep yango Jean-Pierre azobunda pona koluka moyen ba embouteillage ekende malembe azo sala ba travail ya malamu na kati ya ministère ya transport il faut bondimaka moto soki akutaki eloko na 0 akomisa ngota na 1 il faut bondima German c'était un bosseur d'élite il s'occupe pour la légitime défense na est il s'occupe aussi na niveau à transport ko jouer na ba avion yé ba esprit de vie yé lelo ba redynamiser équipe ya Transco Transacadémie ya Kolobate c'est un bosseur Jean-Pierre Bemba c'est un grand bosseur to betana ni solo makambo est ya mboka na biso Jean-Pierre Bemba gomba zaka ministre de défense to mona ki ba mboka ezokene malamu teti lelo tiki guerre wana akena transport. Est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo a les ambitions de rentrer comme ministre de défense pour continuer bituma na partie est? Kolobake Jean-Pierre Bemba azali na ba ambition à ministère à défense na koyebisa que Jean-Pierre Bemba azalaka na ba ambition te. Jean-Pierre Bemba a travaillé pour na intérêt à population. Comme yamo azomona mboka eza menacé, yango azosala légitime défense. Azana tina poste ya wana te. Tango azokende osalaka ba recrutement ya ba soda na banini. Ezali pona azana ministère de défense. Non. Ministre de défense azali azosala makamona ya ministre de défense. Mais Jean-Pierre Bemba comme azali protéger intégrité territoriale. Rôle but na objectif ya Jean-Pierre Bemba yango wana. Et pour les bichons Jean-Pierre Bemba sodo balwaka Jean-Pierre Bemba a recruté plus de 20 000 hommes au bazalaka kaka. Pour défendre Congo. Bazalaka awa. Bazaba policier, bazana ba FRDC. Joueur président Tshisekedi Akoloba. Jean-Pierre Bemba go. A combattre opération ezalaka na bangi ya 5 minutes.
okomona Jean-Pierre Bemba kozongela tenue alataka na lisala okomona Jean-Pierre Bemba kobeta opération oyo ezalaka na basankusu oyo barwandais balingaka bakota mpe a neutraliser bango lokwa bana mike. Oh, ça c'est un guerrier. Il ne faut pas blaguer dans moto wana ndeko. Moto wana azali d'abord moto moko azali honnête. Ayebi makambo asala. To mekana kolobela actualité. Ancien président de la République Joseph Kabila Kabange azozonga. Est-ce que annonce wana zo ben sabinoté bato bozo défendre le régime et puis azozonga par parti oriental. Annonce wana boyambi ngondeni puisque casse politique comme agité Joseph Kabila Kabanga azozonga. Pourquoi retourner zo bangisa bato? Retourner zo bangisa banana. Bino bato boza na pouvoir, bino bato. Ata mokete Joseph Kabila azali sénateur à vie aya ba aéroport officiel ezali. Akita na njili awa koyamba il est sénateur à vie non. Akita na njili avec batone ba PPRD na bani. Ba koyamba. Oh. Ezo bangisa nani? Tebi kaza ka sénateur. Sénateur azaki libanda. Anje wana bozo banga te bongo na Kabila. Te soki Kabila azali moto oyo alingaka makila bana Congo etanga te aya officiellement na njili. Parce qu'il a sénateur à vie, ancien président. Mais soki Kabila akiti na Goma, cela veut dire to comprendre que azali auteur na acteur ya guerre wana. Na akongo songa kuna pa ko négocier na bananga. Maman, mais pour n'y avoir la par Kinshasa te. Comment on va monseigneur à Lungwa, va mater avion à Keït. Pour négocier la paix, commencez d'abord ici, là où il y a les institutions établies. Oyeawa, au Kiti Nandjili, ok, pas présent, tu sais que de présenter ma civilité, oyebi que te na raison ya paix, na ndimi na ye, na zo kenda suko comme on a bananga na bananga. Mais ceux qui Kabila Kiti na Goma, tu comprendre que yé moto alingi makila bana Congo tanga. Pour à quel jour qu'on négocie na ba Rwandais oh bemba benga na kabanga ça kiti na Goma c'est clair ça veut dire a convaincre nanga tika mandoki ko kitana na Goma pour ni yo sénateur à vie mais sénateur à vie aka bandana na no awe est-ce que Goma za Congo ti na lobi pour ni tangwa ko na mona ki na X ne mo bo akomi ki non après une année d'exil oh donc Kabila ke na exil biso to e barate biso to anda ko ka kenda ba étude tout ça OK yé mo ka confirmer que Zaki n'existe maintenant il atinda exil po ba inquiéter awate ba zo respecter comme ancien président bon o atinda ka exil nan de yé mo ka kenda ka exil forcé parce que ebi makambo azana ko na kata motema obi tango na kala banda ko benga type wana Raïs que non aza recteur à l'université à Kara, il a bien mais Bemba Gombo félicitations à l'OBC. Oh. Mais à l'OBC, tu as comme Loba. Ancien président le roi Joseph Kabila, sénateur à vie. Eux OK exil. Ça bâtiment exil, exil forcé. Biso to mona raba discours a rono na akenda kutanga, akenda kusalabu, akenda kusalabu, donc akenda exil. Maintenant il y a tinda exil. Moto inquiétant était ba convoquer la justice moko wate eloko moko te ye kenda exil pour ani po biso to yebinde ke ya kenda kotanga sénateur na biso avia kenda kotanga journaliste kaka mtakoma ki makambo exil est-ce que ye moko Kabila mtaloba ki natangi tweet ya Kabila alobi après une année à exil 6 ans à silence azo reprendre makambo azoya na RDC mais akokote lango na parti oriental. Donc Kabila qui en a exil. Akene ko tango yeki makama classe. Mais classe yandi mineni ya eloko na isalinga pasi na motema ke un président de la République, un ancien président de la République akena exil. Oyo bato ba menacer yete. Kabila le bien. Ah on a Congo la liberté d'expression ezali bakangaka bato pona mwana te non la liberté d'expression Olivier Kamita to lobi bino bozo kanga ba opposant bakanga ba opposant wapi ba journaliste wapi yo na epoka Kabila oka kotanga kombo pena ya bato mosusu ofinga Tshisekedi sujet comment na réseaux sociaux na ba TV lelo pour ça la succès faut finga Tshisekedi bakanga bato te okoleka ofingo na simu kiti na se o démarrer motu koké. Cela prouve que na RDC, il y a la démocratie.
ndeko Kabila kendaka exil au batinda été azo avion akita na aéroport Anjili azonga ne sénateur à vie moto abengani ya bozo piégé soki pe aboko kitata na Anjili akita to na Kisangani akita to na Lubumbashi akiti na sénateur à vie mais attends na Goma zaka na mboka na ye na Goma kuna za rébellion on a kei ko accomplir mission na ya rébellion et puis mission o ya kokenda ti Lubumbashi pa ba balkaniser mboka schéma ya bango yango wana de besoin qu'ils aient Kabila dès qu'à la base il y a projet à balkanisation au Congo. Oui. Parce que biso jusqu'à preuve du contraire, tu as dit que Kabila c'était un ancien président, un sénateur à vie. Ouais, à Kendara Bakelas. Ton monde peut déjà assis ça Kelasi. Azwani en viazonga. Qui tient dans Sénat ils allaient ba Kabila. Na lobby na mona ki ango na Kabila. Na bien ancien président azalaka sénateur à vie à solo takitine yango mbule beteki au mona ba congolais belé ba kufaki na changu et ça la kyondeni et ça la kinga mabe d'abord na présenter ba condoléances na ba famille o ba perdre ki bato ezali makambo o ezoleka na mboko bino bozo ebate mbulu ebeteki wana ezali kanda ya Bakanja Isidore. Ah, tika boye. Au moins sur côté na memi. Bino bozoye ba makambo yote. Balobi phénomène catastrophe naturelle. Bakanja Isidore ana kandani. Basaleni. Bakanja Isidore basaleni chef de l'état andimaka bal débloquer mbongo kwa ekende ça l'accentuaire na yi. Oui. Mbongo ebima bato balia mbongo. Ah, tika boye. Mosale salema. Mosale salema te, mosale salema na mbongo ebimaka. Et koki kozalande butu na moy na leki mbongo mais tango bato d'après l'information tozanango balobi ministre aménagement du territoire ministre so ya ITPR ba ministre bazana tellement ebele mais qui londo mais bongo azalaka intermédiaire nani Gilondo Gilondo azalaka intermédiaire projet azalaka na époque ya Sama Lukonde mbongo ebima première tranche ebima mbongo wana ebimi esali misala malamu te yango wana Bakanja akoma kosilika na banzoto ya bato Bakanja azali esprit c'est pas vrai ça yango alingaki alakisake kanda ya mbongo na nga bolia tala première réaction yango wana tango siko réaction esalemi bazo interpeller banani tango bato ba interpeller bango na ensemble n'est-ce pas ba interpeller Gilondo interpellé Gilondo parce qu'il était l'intermédiaire il y a un dossier wana de Gilondo alia mbongo ya aza parmi bato les mbongo pour la construction sanctuaire à Bakanja effectivement na ba information au bato bazo memela biso est-ce que ça le coûtait et que ça le coûtait parce qu'il y a un initiateur il y a projet wana ba Gilondo ça sérieux na bien makama olia mbongo te bongo abenye moi segena yo quand ici moi segena biso pour ma biso ils réclamer sanctuaire ya Bakanja salema sanctuaire ya Bakanja mbongo ebima réclamation wana et pas chef de l'état ezali façon ya ko diminuer chef de l'état na province ya Équateur po eloko wana ezali na statut moko international ba catholique nyonso bazotala bazozelande sanctuaire salema yango kanda Bakanja tolobaki ke Bakanja nous regarde Bakanja ko frapper dur moto nyonso alia mbongo yango wana tozo senga na ministre Gilondo ye moto azalaka initiateur ya projet ye moto banomaka comme intermédiaire bo pesa biso solution ya mbongo ya Bakanja mbongo ya Bakanja ezonga et puis mbongo pe o etikala babimisa yango ba travail continue tozongela ba travail mbongo elia mususu ezali babomba mbongo eliama ba travaux bakanga même na ba camion ya minene oyo bandai kokumba mabanga ekoma ko bima ezokenda destination inconnue matiti ebota place ya sanctuaire ya Bakanja biloko nyonso ebeba wana ya façon ko humilier chef de l'état même ata na communauté internationale po Bakanja azali fierté lelo tolingaki tokoma lokola ndenge omonaka ba Notre Dame de Fatima tolingaki tokoma lokola ndenge omonaka bato bakenda kusala tourisme na Iziro epa ya Noirite tolingaki tokoma ndenge omonaka bato bakendaka meme na Rome tolingaki tokoma ndenge omonaka bato bakendaka kutala bisika ya tiskolo ko batunda Jésus baliaki mbongo ndeni
balia yango misala esalema te gouvernement a débloqué mbongo après ko débloqué mbongo bango batindi kuna kaka mwa somi moko moke ekenda kosala bazamba na yango nazo interpeller même na ndeko na nga moko na mona kazo de na TV pour dire que non ezali acharnement ezali boye biso to s'acharner contre ministre te le contraire oh non soit que ezali manipulation oh boye biso to salaka déjà bino bo salaka mais solution ezwama te biso to sala quoi solution ezwama tozali na différence et puis bato nyonso bazoloba biso toza manipuler te pour tout le monde bayebi ke bino na bozalaka ba manipulable parce que bokandaka pas ba politicien nyonso ko rationner bango mbongo bo rationner ba politicien mbongo na moment campagne ba politicien belé ba inabino soki ozo kanisa ndeko o azoloba biloba loba na mambo abakani so ozo kanisa ko za sérieux bato tout bayebi ko za moins sérieux pour mode de fonctionnement nous za mabe okenda ko rationner ba politicien belé mbongo oluka teke to ya kozonga na makambo wana parce que olingo kota et pas excellence Gilwando il faut tirer bato mosusu oko tirer bato te pour na excellence Gilwando na ayebi ko liaka mbongo pe okimi oliaka mbongo pe okimi moto azoloba makambo alia Gilwando mbongo pe akimi. Excellence Gilwando, nous avons besoin des éclaircissements de ce Oyo. Personnellement, je vais appeler l'excellence, puisque dans ce un numéro, secrétaire général Camille. Il y a parti politique AREP. Mais il faut bien un secrétaire général, on a pas un secrétaire général, il y a un combat société reliée. Secrétaire général Kali. Mais ce qui va être un parti politique, il va être barrière. Il y a société, il y a entreprise qui marche. Cela veut dire que tout le monde a que bino besoin de quatre dossiers. Mais moi tout le monde a que Gilwando besoin de quatre dossiers. Na bato na eba comment on a mené ko futa bato. Monsieur Kalele, Camille Kalele, je pense que nous allons en contact penaye to solo naye to ba dossier oyo de quoi il s'agit. Tu as précision surtout à malam puisque déjà quand dossier zobi madame del oyo to me ko benga se pas en ligne to ko benga ye olingo benga en direct to ko benga ye puisque en ligne ce ka yambite mais comme ça ça na gouvernement il faut benga mettre Gilwando yemoko to benga mettre Gilwando yemoko mais so olingo benga il faut benga mettre Gilwando bien komela ye ou bengi après émission d'accord que non ba équatorien bazolela ka mbongo accentuer ya bakanja eza wapi yo moto zalaka intermédiaire yo moto zalaka initiateur à dossier ozomona te que va pesa soni mbongo accentuer ya bakanja liama mais yo zoloba te cela veut dire yo moto lia yango. Voilà chaque compatriote to konta en contact na excellence Gilwando numéro no yango yo biso moko to benga ye. Qu'est-ce qui s'est passé réellement par rapport à ces dossiers dans les prochains numéros de notre émission le dossier Oya Bakanja. Puisque Isidore Bakanja, moi j'ai étudié à l'Institut Bakanja. Nazoua formation dans l'Institut Bakanja. Et s'il faut honorer mémoire Isidore Bakanja, et ça c'est une implication, il y a Congolais surtout de ce Oya Koko les Kabongote. Mais bah ici Bissopé, il pose un tabac de CBL, bah ici Bissopé. Mutuno pe ya batilinga na tuno keso wana po to ka chaka makelele souye mutuno pe ya formation professionnelle et kila maître Marc Ekila Likomo balobi azoko ministre ya formation professionnelle azoko kamusala te mbula awe beti to remarquer que asali eloko te population eleli tout moni contribution ne ata mon côté. Qu'est-ce qui se passe dans mec Marc Ekila? Ndeko. Donc, Moulo et Beta il faut mettre Marc Ekila ça et là la formation professionnelle. Ministre, il y a formation professionnelle. Il ne faut pas confondre. Ah mais ça t'a génie. Ba luka ko solution pour évacuer population mais atika la ta ko lo ba momo côté. Il ne faut pas confondre formation professionnelle na ITPR na aménagement du territoire. Ba onyo so. Pour Moulo wana Beta il fallait pour interpeller ministre et aménagement du territoire, il y a ITPR et puis pour interpeller les autres ministre nabosani ministère moko il y a habitat urbanisme et habitat on a pas tout pour interpeller ba Marc Ekila na domaine naé moto asala azosala koleki azate c'est là ce qui formation professionnelle comme formation professionnelle les a grâce à maître Marc Ekila ba to ba komi olobelango
yo de po bana ba émission lo ba déjà ma formation professionnelle okoma ko lo baka po marque kila mutakoma wana marque ki non ndeko marque kila amemi ba innovation ebele na formation professionnelle lelo ekomi bana ba souda bazo former bango gratuitement o ba benga ngo formation ambulatoire ambulatoire ezali lo ambulance bisika nyonso bozali formation ezolanda bino ezali innovation il faut respecter marque kila pona kozala bref marque kila travaille pona est la république à travers basia basoda na bana basoda donc azo former bango na ba différents métiers oyo ko permettre bango bazala utile na société ba mi prendre en charge bango moko vie mobimba donc c'est ça makambo oyo marque kila azo la tellement ebele ba centre formation fungwami ebele même tina ba province lelo yo marque kila à côté profondément pour nous former bateau bazala utile na société et puis ezali formation ambulatoire oyo ba formateur bazo descendre na balier au lieu bino bo déplacer ya yende à placer biloko ba former bino 3 semaines 1 mois tout ça boyebi métier ba kumbi ba ke place mosusu marque qui la félicitation parce que ozo travailler makasi pe ozo défendre secteur na yo convenablement ndenge chef de l'État. Toujours comme on a souka émission mokola lelo message ni okoki ko pesa na ba congolais. D'abord message ya makasi ezali ke lelo gouvernement ya Union nationale ezakoya ezala si ça pardon avant to comme un message na yo. Ngana bosana. Consultation selemi 0 opposant ba yete bongo Jean Lompepe. Azanan azo posate comment Jean Lompepe azanani pona yo Jean Lompepe tika na ligne de fond ye moko non ça c'est mon jeune frère à moi Jean Lompepe tika na ligne de fond Jean Lompepe ya FCC ye moko na ba télévision s'il vous plaît chaque jour Jean Lompepe azo le capone à défendre favorablement Kabila yokana à défendre Kabila à défendre le régime ya Kabila à défendre FCC o atika ki ye moko na ligne de front après qu'on défendre FCC na ligne de front bakangiti Jean Lompepe le militant non il n'est pas militaire c'est un cadre il n'est pas un haut cadre au cadre dans les grands TV atika jamais consigné charte ya FCC a signé charte de FCC comment charte ya FCC zaline kokuta na Kabila comment paye pas kokuta déjà na Kabila mais pourquoi besoin de Kabila bon déboucher un frété bon l'accès non ça c'est faux ça c'est faux les lois tu as besoin de renouvellement classe politique on a d'ailleurs dans la devise ya Kabila depuis quand renouvellement classe politique on va regarder ba Jean Lompepe petit nanga Jean Lompepe mon jeune frère coup de chapeau ozo peser très lourd pour tika la na ligne de front azo peser ya kokumisa Kabila FCC zo reconnaître yo moko bato tu babatamaki FCC wana ozoloba okuta na ba Nemi Mulanya okuta na ba Shadari bango nyonso lelo soki Kabila a délégué on ndenge a délégué wana parce qu'il y a un gouvernement en classe politique à l'ingé. Kabila m'a délégué. Bon, au cadre, on a délégué. Kabila. Ah, avec a délégué, comme a délégué, a représenté FCC. Tobetelio Maboko, grand opposant, félicitations. Kabila a eu consécration. Kabila a travaillé mais moi, tant que il y a le Balia. Au cadre de la FCC, Jean Lompepe a représenté Bango valablement. A représenté Kabila valablement. Et puis on dit... Consultation. Non, il y a un moment de la consultation. Et simité, beaucoup de gens ont recruté Jean Lompepe, on a pesé. On les a recrutés. Ou bien on les a dit, et l'oco est allé normal parce que Jean Lompepe m'a dit qu'il a dernière fois. Félicitations Jean Lompepe. Gouvernement merci. Pardon, si sa question est-ce que le gouvernement est risqué et la gouvernement il y a Bouzoba ya kolekasama un sama dena sumino na mokete d'ailleurs gouvernement ils ali gouvernement ya ba guerrier gouvernement ya ba leader d'opinion na balope mais entre autres Jean Lompepe c'est un grand leader gouvernement ils ali gouvernement ba guerrier gouvernement ya ba leader d'opinion au bazali na ba mot na terrain gouvernement ya bateau ba détourna mbongo ya l'état té yango bi oui ba ko longola bateau ba détourna ba mbongo ya l'état ba kozala té yango biso na espace linguistique mongo province de l'Équateur et province
de la Chouapa. Mais tu dois toujours oublier, pas biso te voter chef de l'État 97%. L'espace linguistique mongo. Mais tu dois na ministre moko. N'Équateur tu dois na marque qui là, koto kuna mosu tu dois na Gilwa na Chouapa Gilwa. Ndeko. Comment tu dois na ministre moko tandis que tu voter chef de l'État massivement. Bombe za battre la bilote. Bumba la côté na bisote. Bumba la na ba ministre belé, mais baka na 3 territoires. Mais comment biso batoyo tozali na 7 territoires? Tu vois pas ba territoire pe zali ebele. Pourquoi ba kozwaka ba pesa biso ba ministère ya mike? To sengi tout oyo na chef de l'État. Gara ya bon fonctionnement a songé l'espace linguistique. Mongo oyo bazo bundela ye et puis bateau bazo bundela ye bazo monana. Notamment lokola na province à Chouapa na opes exemple. Honorable Félix Bousekota. Azali moto a bundela ka chef de l'État sans faire de bruit. Aganga kateme azo sala makambo ezali ya makasi pour na chef de l'État. Félix nani? Bousekota, honorable Félix Bousekota, Eli ya IDPS. Yango tozosala même pena na IDPS. Vous avez na 4 députés nationaux kuna na Chouapa. Bozwa mwana mboka na Félix Bousekota, bo positionner ye po abundela ka chef de l'État, sa ko tia makelele. Lelo azo tongaka ba bureau ya banani ya ba conseiller communaux. Azo sala mosala convenablement na bwende. Azali opérateur économique stable na niveau de la République démocratique du Congo. Azali moto azali na esprit managérial avéré. On a bateau ba auto positionné ba azali moto a soutenir le chef de l'État noir sur blanc. Bozalaka ka a manifester sur incompétence. Félix Bousekota azali na probité morale irréprochable. Wana yo mto zoloba. Na ebisio azali okoma ka ministre chef de l'État tango akendeki na Chouapa. Il a confirmé que ce monsieur-là, il est honnête. Un monsieur très honnête. Et puis, il a travaillé dans l'intérêt de la population de Chouapa. À Tchaka, population très à l'aise, il y a une fonction. Il y a des ministères. Ce qui est un ministère, il faut songer à DG, à PCA, à NAN, à Équateur, pour Équateur, na Chouapa, bazali bateau, servir chef de l'État valablement. Tous appelés ba flatter te na moment guerre tous vu ba FRDC ba recrit et belé kakana des provinces wana bo songer na bateau bazo ça la chef de l'État mosala convenablement. Merci beaucoup wana ni lubano suka lilobananga ya suka yango wana lilobananga pe ya suka ezali Jean-Pierre Bemba Gombo aza ko sala ka continuer légitime défense ba ingir na ba intimidation et rolembisa ete po azala mobali a continuer à défendre Congo. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Nous appelons à la conscience de tous. La République démocratique du Congo nous appartient tous. L'amour dans ces grands pays. Merci. Restez branchés sur Congo Live, la chaîne des informations. On est toujours là. Audio Jungle.